téléspectateurs, chers internautes, merci de votre fidélité à votre site rdcongoinfo.net. Lelo soki bomoninga na ye ezali émission te, ezali kaka vidéo moko na sali pona kolongola confusion oyo eumeli mukie na biso communauté congolaise depuis Papa Wemba akufaki. Donc confusion moko ezali na sujet ya médaille oyo ba pesaki Papa Wemba parce que ebele baza koloba ke o Papa Wemba ba proclama qui est héros national. Or Papa Wemba, ce qui est vrai, Papa Wemba ba décora qui est à titre posthume médaille oyo na époque ya Mobutu ezalaki kombo nango ordre national les léopards. Ordre national les léopards. Lelo ekoma kombo ya ordre national héros Lumumba Kabila. Donc toti kasiko kosala amalgame entre médaille o ezalaki kombo akala ordre national des léopards siko ekomi héros national Lumumba Kabila. Totika kokanisa yango confusion na héros national. Donc Papa Wemba oyonga jusqu'aujourd'hui na kokarobenge feu Papa Wemba te ou bien défunt Papa Wemba te ba décora qui est à titre posthume na médaille oyo kombo na yango lelo ekomi héros Lumumba Kabila kalezalaki kombo na yango ordre national des léopards. Donc parce que nalinga kosala vidéo te mais à force tozotikala et umeli ming na mitwa batu musu bakomo kitika ndeni Papa Wemba bako commissaire héros national ndeni Papa Wemba bati héros national. Papa Wemba ba décora qui est à titre posthume na médaille oyo na l'ère ya Mobutu na heure ya Mobutu ezalaki kombo nango médaille ya léopard. Lelo kombo ya médaille ya léopard elongwa ekoma kombo ya héros national Lumumba. RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. RD Congo Info.fm. C'est Zanga dit tu suis ton petit. Et bienvenue sur www.rdcongoinfo.net. Avec mon vieux César Ngadi, on est dans le bon car tout le monde est d'accord. Chérie, si tu la glace vanille, Je veux des manger. bébé, c'était la nourriture que moi je préfère. Je veux des manger. Et merci à la lumière, votre présentatrice. Hein? Nega boyebi, fioya, n'éclairage, narate à presse. Donc, bah, obscurité, nyonso. On se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. La lumière, quoi. La fille qui ramène l'éclairage dans la presse. Tellement beaucoup d'obscurité. Hein? Toujours imité aussi, mais jamais égalé. Awako, nde musala. Donc, mission à bien. Mission à cluster. Ah, vraiment. Eh, t'as vraiment beau sentir lumière, l'éclairage. rdcongoinfo.net 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 Nazaliawa, donc la lumière. Natenaki naloba yango parce que batebele bazali na bobungi ezalaki devoir na ngai en tant que mopanzi sango na sala quand même éclaircissement wana batu ba comprendre que Papa Wemba ba décorer qui est médaille à titre posthume médaille oyo kala kombo nango ezalaki ordre national des léopards lelo ekoma ordre national héros Lumumba
Kabila. Donc nakanisi bato yo bazali ki na confusion ba comprendre ango banda lelo. Donc merci de votre fidélité. Je ne cesserai de vous le répéter. Merci de votre fidélité. Na ndengi bolandaka rdcongo.info.net. Derrière la caméra, Joe Flesh na ba image bozomo na différence parce que y ba image ezali Joe Flesh nakanisi na kin petit nanga Lizarazuma Vambu 13 ans de pouvoir azalaki na biso na enterrement ya Papa Wemba parce que bato belé bakendaki enterrement ya Papa Wemba te Lizarazuma Vambu azalaki wana kapita poto 13 ans de pouvoir nakanisi ayebaki tangu chancellerie et décoraki Papa Wemba na médaille ya ordre national de léopard akala lelo koma ordre national héros Lumumba Kabila. Donc c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo, cette petite mise au point. Donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour 5 minutes avec César Ngadi et Vérité Polele Polele sans tricage. Merci et à très bientôt. Tout le monde est d'accord.